Bonjour, bonsoir la famille. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bonjour, bonjour, shalom, shalom là-bas, homme de Dieu. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte très bien malgré il fait très froid. Vraiment bien mon boni et la télécom mon boulot. Ou là moi polo baxi tricot mali limakasi. J'espère que vous allez bien bande konanga. Ngape naza bien mais na ye na sango ya mawa. Oezo sala passe na kati ya communauté. Bo like bo partager bande konanga. Au fur et à mesure vous partager mission, au fur et à mesure vous partager mission oyo ndeko na biso ko kozala sauver bande konanga. Partagez l'émission, likez. Shalom d'aba homme de Dieu, ba chantre de l'éternel. Bambo tenabino ebele, to pesi bobo, to bondeko, na bandeko na biso église catholique. Sans oublier matondo na bakimbangiste. Et puis salam alaikum. Na bandeko na biso yaba musulman. To pesi pe bandeko na biso bangwandi, bambo tebele. En tout cas, papa Jean, le sako yangwana, to kutana ino lelo. Na pesi bambo tebele, la ksengande lina lo banango. Basaluera na kingwandi na bosani vraiment bandeko nanga bangwandi bamboke et bambote belé ba chef coutumier na biso et puis respect na ba chef coutumier na biso bandeko nanga respect na pesa bango mbote kala bolimbisi ba chef coutumier dodo kolo respect na bino vraiment alors bandeko toujours moi kiti to fanda et kozala kitoko makasi bandeko nanga parce que ça fait mal komona liwa ya somo boye soki pe akufi soki pe azawapi tozoyeba te ndeko azali esika nini bandeko nanga bokoyoka ka kombo na ye ntango bakotanga ngo na audio nakangi ka kombo ya mobali na ye Wilfred. Donc bandeko nanga eseli pasi makasi ezosala penza pasi komona ndenge ndeko na biso azomona na te yaya na osenga ona butu ya lelo like video oyo makasi partager yango bocha ba commentaire na bino bandeko avana tia ba audio bino mo boyebika ndenge zalaka na pesa bino mo introduction moke bandeko ndeko mwasi out azana Belgique kotala mwana mwasi wana en tout cas ngana ko pesa ye moins de 30 ans ou bien soki akoleka 30 ans akoza ka ba 31 na ba 32 ans kita na seti âge nyonso kopie 25 ans 24 ans quoi que ce soit aza mwana bandeko na ye bandeko papa noko na ye eparete aza na mwa makoki na kisasa mama na ye pe moi ça va un peu esali ke babundaka nde tobundaka batini mwana na bango na poto mwana na kokoma koma ye na poto akoma ye na Bruxelles toyoka pe moto ayambaki ye ndenge alobi le mwana mwasi akomi na Bruxelles asengi asile na ye ndenge ezalaka batindi ye na Charleroi komi na Charleroi na bakangwana ya ba Charleroi bandeko nanga bino mo boyebika biso pe basa ba congolaise yango na te ya kabino to banda ko diminuer makamba kolingaka kozana ba posa ya nzoto eza malamu te yo tango yo kei kuna na kati ya kangwana oyebi mboka te oyebi no mutu te kolinga te oya kolinga zabolo ndeko na biso ayi kolinga akutana mwa mobali moko ya Camerounais kutana mobali ya Camerounais bandeko nangai na chena no point na fungoli parenthèse ngai mama la bino mama leki na yo olinga ngai te nazalaka mama leki na yo nanko na benga kabino tangu nyonso naza kutu ko supplier bino bande ko boya neti na Belgique nazana mwana mobali ya 42 ans azoluka mwasi bande ko mobali kitoko azana mukanda na ye bana Belgique bolamuka likamande ko mwasi oyo elamusa bino na Belgique bokoma bibala bala boko bala ba ivoirien ba camerounais ba guinéen ba bikolo moko boy o bakoko na biso balinga jamais to bala te bozo kene ko bala bango tala ndenge sukeli ndeko mwasi ngana za na site de rencontre na salelango yo mto talanga ozelani pono benga na salelango bino boya basi na mibali to linga na biso balinga la phone tango boko yoka suite boko regretter soka yakina na live together ba ndeko nanga na ajoga na moni alinga zo mobali wana 42 ans lelo to ngato beta histoire oyo te tango muta ye na communauté aye pona sauver bino bozo mona ye mabe eza problème te Jésus Christ pe banzima kai kaka na sima mais o pe bazwaka lobiko na Jésus Christ bazalaka alors yo yaka ozo lobiko na yo avant que Jésus Christ azonge pa ya tata
na mibengi Jésus Christ te mais na lobi yaka kozwa lobiko na yo ya kozwa mobali na yo ya kozwa mwasi na yo awa na site de rencontre bengi la danoise na 0044 74 38 03 16 23 okozwa mobali ya bien okozwa mwasi ya malamu jamais boyoka o mutu mo bwazwaki mobali na pala danoise babomie ou bien azwaki fantôme te awa bonzambe na bonzambe tokangi parenthèse tozonge lisolo mwana mwasi wana tanga komi wana bandeko bino boboyebika nde tozaka pe na baposa nzoto akei kokutana na mobali ya camerounais mobali wana camerounais nzoka azalaki na mwasi na ye akosi eke azalaka na mwasi te mwasi yango azalaki ka quelque part na babelgique ou bien na bafrance ka azalaki ne mpe ka sans papier bango bazalaka bongo bandeko na ngai ndenge kaka na oyebisa bino napesa bino mpe mwa conseil bacamerounais na banigérien keba na mibali wana keba na bango soko kobeta makoda beta makoda meko tia motema teke yo kovanda na ye na ndako bazalaka bongo bango basi na bango na batikaka na mibali batikaka penza bokoya boboye kosenga asile en couple bokomi kuna bose séparé mobali akia bali mwasi musu mwasi paki bala mobali musu balukaka nanu papier bango d'abord c'est l'argent tant bango l'amour là n'existe pas. D'abord, c'est l'argent. Tant que bazui mikanda, baye ko zongana. Donc, mobile ou moi si wana ako permettre mobile na e. Bala na yo mwasi bo biye bota na mwana mwasi bo yo zobe mikanda po na nga pe na zwa mikanda biso siko ba congolais tozaka na zuwa to linga biloko bongo te mwasi na mobile so ba bwaki ba ko bunda na ka bazwa mikanda bango mibale ba okabwana te mais ba Camerounais na ba Nigérien nga na vani na ba Nigérien donc il y a déjà 5e na biso 4e je crois à botana Nigérien. Vous comprenez? Na vandi na bango na yebi bango. Et puis en plus de ça, tant na Danemark eza bango na bango na vandi na bango na bakan. Ba oya penza couple boy, ba ke bois ka séparé. Oh yeba kutu na kaba osaka lokwa yaya na leki. Oh my brother, my sister, my brother, my sister, my brother. Oh. Mais my brother ngomo comme ça na circuit bo embrassement. Bishop anglais rwanda to yebite. Oka, what are you doing? No, it's just my brother. Eh. Tout le monde a moi sanga zem. Oh, zemia, ngabi me au juste. Moi na kokai na brother. Nzoka nde mobile na ye. Bango baza bon. Alors, keba bande konanga. Tozo continuer bo me bo landa lisolo kitoko tango na cha audio. Alors bandeko mwasi wana tanga lingi camarade ndeko camerounais nzoka nda zaina mwasi na pembeni ye pa banda oyeba te balingani ndeko mwasi nzambala la kate po ba pese mukanda ngunda ya kitoko wana ya Belgique. Quelle bénédiction ayambia on a kombo na Yesu ya nazo continuer comme magodana camerounais sente à se retrouver na zemi tanga komi na zemi camerounais a sepeli ba communauté ba komo fande sika moko papa mbala moko l'air aboti camerounais a déclaré mwana tango kaka déclaré mwana yepe camerounais ba moko mikanda na ye ba pesi kande bazalaka o quartier soki blé o soki loko nini camerounais pe mapapu e bandi ko bota tango makapa ko bota pa mwasi wana abandi kotindela ndeko mwasi babiloko moko aza mobali nanga kodondo na ete eza nini camerounais akozwa ndako esika mususu opo na nini parce que ba raison aye ko découvrir que camerounais azui mwasi na achie kuna baye ko sala kwa baboyani tango basala kwa baboyani na bango makambekine na leta teke na leta garde ya mwana. Et comme ma garde à mwana entre temps ba mo camerounais kuna pe asente mwasi na ye ponda mwasi ne pe azwa mukanda mama mukanda na congolais et bandi ko mi pesama de père en fils de mwasi en mwasi ya bokeba mais soki azalaki mobali ya congolais boko boya ngana ko bala mobali ya congolais sa mi papier te bomoni ba sala bino boko yeba congolais zoba peuple moko zoba bolimbisanga tout zala kaka ba zoba linga kuchonde konanga congolais azwinga mukanda no sepela nebika to to solongo na lingala mais oya français ndeko français ya camerounais akena mukanda akiko pesa su mutu mususu ya kana minitwa na mukanda zo kende kalokwa maya ya ezo chola bande ko sanga passe zo bo like bo partager bo kasko passe onga na yeli bino na bibo partager bo like mission ndeko mwasi abal mobile abandi ka koya
koya kotala mwana bakatelaki ye atalaka mwana liboso aboyaki mwana azokende siko na 2 ans et demi. Bandeko na nga boyebi nini le kaka bazongi wana après soki kaka il y a même pas longtemps bazongi ka pona bakati siko lwa ndeka ezalaka ti bakateli mobali banomona mwana eka mobali albi mwana ya zoboya atalaka mwana ngaza muke ya kotalaka eka na ndako koya kotaleka na ndako boyeba magoda lisusu mwasi wana komi na zemi. Entre temps bazongani na bango accepter na ye bazala neti mibale mbala mo mobile bandi kokosa ye moi sono ko no bengana nanga ye moi sono za impoli en tout cas non toi tu es bien je vais te marier maintenant je vais te marier azule kina lobi mon frère azoya ndako na biso kuneza mukie toi tu as 2 chambres à coucher ba pesa yo boye zwale kinanga ovanda na ye azule ki ya mobali wana ya mwana mobali ya mwana mwasi te ya mwana mobali akomi kovanda na sœur na biso ta msongo na koloba ma fille pona moni aza mwana muke na ko bote tango mususu bandeko mwana mwasi wana akomovana na leki ya Camerounais wana mobali wana yakabeta ke magoda kindi ko lala kuna onga mona zoe bandeli nazoki ma fille wana nazo kokota pa na yo bandeko basi tuzala mayele mulinga kongola salo bongo ndeko na yo takutu Camerounais mutao salo bongo na donnez pas accès à n'importe qui s'il vous plaît. Bana mama bobenda bana mato ne donnez pas accès. Yaya. Et salindengwana Camerouna lobi na ye nini nga nazoke na mboka na biso. Mais na moni yope okolanda nga pona nakende ko lakiso na famille. Ba mona yo ba ye ba yo le nga na yo ki ka place wana motema na nge pasuka ki déjà. J'ai vu il y a quelque chose qui ne va pas. Tango yo ka lisole comme sika wana motema na nge pasuka ki. Mbala moko o bakoma na mboka ndeko mobali ba voyager pe nzela moko te mobali asami keyeli nga bongo yo landa ngai asobeli mwasi tike kaka aller simple bandeko nanga ndeko mwasi pas zui akangi pe biloko mobali alobaki no osala kaka 5 jours yo kaka 5 jours ozongi na yo juste ka ba mona yo et tout famille nanga emona yo po na lina bala yo na fungoli parenthèse bandeko libalo bomona angoni ndenge bana basi ba soko ika mobali azolinga bala yo komi prêt à kosala nyonso so ita mobali alobi boya mama na yo boy mama na yo boya tata na yo boy tata na yo boya boy tu peux faire tout parce que mobali ka alobi nini ke non alingi a honorer yo mobali ngo alingi honorer yo omona ta place asobi ata lutu fourchette mbeli ate loko mote mais komi dia kolenga ndeko mwasi basombeli etike ye wana ye abengi ko heureusement mutu angelo azala kaka moi camarade ne moko camerounaise tellement le quoi comme ina milia ba camerounais akomeka ba camarade pa ba camerounaise abwa ke siko to biso ba congolais mais biso to lingi e ka to ko luka etia ko monana bande ko nanga ba nini ba ndeko mwasi abengi aise camarade ya camerounaise je pars à Douala boy camarade nabi est-ce que comme même papa nanga te valise ya biloko pona na boy bandeko azu ndeko na zu valise na ndeza kaka amemi afuti pe ba frère na ndeko na mema valise kende nango tina Douala akomi pa kiti na aéroport mobali wana ye ko yamba ye mobali oya ye balobi normalement kende ki le premier bamso ba lo ba le 31 na butu bamso ba lo ba le premier azalaki na kati ya Douala kokoma komi le premier ya moi oyo kaka bande konanga tanga komi le 1er novembre wana mobali na ye ko yamba ye abengi pe camarade na na komi na nga bien tout na boy na zana mobali na ngai camarade wana camerounaise ko avant que c'est que yo kokoma kuna na erni ya lo bien en tout cas na yebi na nga bien te na zotinde loka ticket na nga pono tala erni na kokoma azwi ticket o mobali na tindela ki atindi yango kune pa camarade na ye atindi yango camarade ne amoni atunye ndeni yo sombika tike mtolo sa 5 jours pono sombika tike ya aller retour te zaka moins cher o lo somba aller simple ozonga lisu aller simple zaka cher makasi
Est-ce que nanyanga ko ndimake azokende en Afrique 5 jours asomaka aller simple azonga suna aller simple lobake oketa la Tshisekedi oketa la maman Denise ofutika aller simple pour bi retour maman Denise a ofute lo tiki lobaka bongo mais so okeka nde bakendeki bango ezala raté moi moso kwa zeka kidiba mbala moko ye wana ba memi ye mama akomi akiti mobali ya memi ye soki na hotel soka mema ye wapi ti lelo ndeko mwasi amona na lisute ayoka na kate atikala donc na famille ba yebi pété tant pas que des Cameroun ayebisaki mama ni na Congo te ayebisaki ba famille na yete bandeko nde batu bakanisa na mama biso batu tozaka jamais autonome to dépendaka na batu. Moi voyage muke bana na kei mobali na kei mama na kei bande konanga na kei ba famille nanga YouTube ngana o voyager mona nde na sala po boyebi la de nos amis azan États-Unis yinde linga kuna boyebi ke na sala mais ba mususu biloko yoso ko bomba mama ndeko mwana ndeko na biso mwasi wana posé to chaka déjà caméra ba do bongama bande ko sali bongo ndeko mwasi era komi kuna na Cameroun ti lelo nouvelle ezalate mama ya camarade na ye watikaki awa et papa ya camarade na ye mobali na ye Cameroun na bengi ye comme ni Wilfried abiyaka oya kozwa biloko na yo boye oyebi ke ye pa ke bozela photo tia oyo oya bale oyo abi foya kozwa biloko na yo batidela ki yo boye na boye papa wana ye aye kozwa biloko abi bongo kasi wapi camarade ya mwana nanga na pesa mbote quand même amemeli nga kolia munene boye valise munene boye yoka ye ote abimaki azate akesala ba course na ye papa na binga pe na okende te na kozele kaka ti nyoso koyanga pe voiture eza nango wana na ozonga nanga kanda kwa bite papa kende na yo ozonga na ye noki te akesala ba course na ye bande kumbala moko papa wana saini azongi pe na ye kwala ake na ye ti lelo azonga ate nde sikombala moko Cameroun wana siko le 5 aye kozonga mwasi wana Camerounaise camarade na ye kotuna ye komona ya biko wapi intel kombona ekimi ngai alobi o nazomona te ntango tokomi kuna alobi o a changé de direction akei na ye Congo epai ya mama na ye ake kotala mama na ye alors banda wana mama na azobela nazoyoka ye te Camerounaise wana heureusement ayebi pe cousine na ye abitela makambo nga nazoyoka banda ndeko akenda azomona te mobali na ye alobi ke amoni ye te ndeko ni wana alobi ake abengi ye abenga nazomona te botuna kuna na Kinshasa babengi na Kinshasa babi bamoni ye te eloko moko te ndeko abungi bandeko esali pasi na mawa atiki mwana 2 ans epai ya leki ya mobali na ye ya mwana mobali. Comment tu peux laisser ta fille de 2 ans et demi chez un garçon? Est-ce que tu as la tête? Est-ce que c'est normal? Est-ce que la fille, elle n'était pas envoûtée? Encore les Camerounais, quand il est parti, parfois il a mené les sous-vêtements de la fille. Parfois il est parti faire des gris-gris là-bas. La fille ne raisonnait plus. Comment moi, laisser ma fille est née de 2 ans et demi chez un garçon? Alors que tu as tes cousines. Moi, je ne peux pas les faire. Et pourquoi pas les marier, acheter un billet et la femme et l'enfant? Parce que la femme ne paye que 10%. Ce n'est même pas cher. Oh mon Dieu. La fille est partie au Cameroun. Destination inconnue. On ne voit plus la fille. On ne sait pas où. Elle est où? Qu'est-ce qu'elle fait? Sa maman au Congo, elle a dit, mais moi je ne suis pas malade. Je suis en bonne santé. Elle va venir faire quoi ici? Et après son séjour d'asile, elle ne peut pas entrer au Congo. Mais comment ça s'est fait? Moi je ne comprends plus. La maman vraiment, elle est paniquée. Toute la famille agitée. Alors partagez et puis écoutez maintenant. D'abord écoutez la personne qui connaît la dame. Oui, on peut dire la personne qui connaissait. On ne connaît pas, on ne sait pas encore si elle est morte. On ne peut pas dire, on dit c'est pas la personne qui connaît la dame.
Je ne peux pas dire que la personne qui connaissait la dame parce qu'on ne sait pas si elle est en vie. Mais partagez parce que ça là, ça va sauver. Alors écoutez un peu. Non, attends, on va faire comment? On va faire comme ça. Et pas type moi, il a compris que c'est lui le Messie. Et le Messie lui-même nous a confirmé, il y a une qui me connexion à l'aéroport. Ah non, non. Attendez, hein. Moi je préfère qu'on écoute d'abord ça. Et c'est ça la première. Dans Matamaï Bité. Azana 60 abonnés au Matate. My God, je crois que j'ai bien fait. Pour demander l'asile. Voilà, écoutez ça. Et Pamela, quand il a demandé l'asile, on l'a envoyé dans un centre Pamela à Charleroi. Pamela est là. Et c'est là-bas maintenant qu'il habitait. Voilà. Et au centre qu'il était, il a croisé ce monsieur ici, Wilfried. C'est un psychopathe, ce monsieur. Comme nos sœurs congolais, ils n'aiment pas des conseils. Quand quelqu'un est déjà amoureuse, même si tu lui dis quelque chose, il ne va pas accepter. Il commence à vivre avec ce monsieur. Et ce monsieur, il avait une femme camerounaise. Sa sœur camerounaise à part. Mais il n'a jamais avoué ça à Pamela, comme quoi il a une autre femme. Et par hasard, Pamela est tombée enceinte. Le monsieur, il a assuré, non, ok, on va vivre ensemble et tout ça. Et après un an, ils ont eu des problèmes. Des discussions, Pamela ne voulait pas que le monsieur vienne voir l'enfant, comme Negare Zalakawa. Parce que Pamela, parce que France va mélanger la français tout comme a déclaré que Zalaka et pas beaucoup de d'autres. Dans le judo, et le monsieur il est revenu. Comme quand moi je veux juste mon enfant. Alors Pamela a dit non, toi tu peux pas prendre l'enfant, c'est moi qui reste avec l'enfant. Et ils ont signé un papier comme quoi le monsieur va commencer à venir voir l'enfant. C'est comme ça que la relation est restée comme ça. Les tensions, mais le monsieur venait voir l'enfant de temps en temps. Quand Pamela tombée sur enceinte, deuxième, la grossesse sur la Sikoy. Et ça, 3 semaines ou 1 mois. 1 mois, quelque chose comme ça. Maintenant, le monsieur, il vient à l'ami Pamela comme quoi je vais maintenant te marier, comme tu es tombée enceinte. C'est juste que sa première femme a dit que Pamela est tombée deuxième enceinte. C'est-à-dire que ça devient grave. Et ils ont fait un plan, comme quoi le monsieur il dit oh je vais te marier, mais pour te marier on va aller, je vais te présenter chez mes parents au Cameroun. Waouh. Et le monsieur malin comme il était, il avait déjà préparé son cours, il dit à Pamela, on va aller faire 2 semaines, mais dans 2 semaines, toi tu vas faire juste 4 jours, mais moi je vais d'abord avancer et toi tu vas me suivre. Ok. C'est comme ça que le monsieur il est parti. Il a fait 1 semaine. Et après Pamela, il devait faire normalement 4 jours. Pamela il est parti au Cameroun le 1er novembre 2024. C'est pas le 31. Ok. C'est comme ça que Pamela il est parti. Et comme il avait laissé l'enfant ici, le premier jour qu'il est arrivé, on a essayé de l'appeler. Le téléphone était déjà éteint. Ok. On a essayé tous les 4 jours. On n'arrivait pas à joindre Pamela. Et tout était éteint, ni message. Maintenant, après 1 semaine, c'est la semaine passée, que son homme, il est rentré du Cameroun. Et maintenant, par hasard, il se croise avec un ami de Pamela en chemin. L'ami lui demande, ah ouais, Pamela, je ne vois plus Pamela. Et le monsieur répond, oh, moi aussi je cherche Pamela, je ne sais pas là où elle est partie. C'est comme ça, cet ami-là a appelé Jolie. Parce que Jolie, c'est une cousine à nous aussi. Quand Pamela était chez nous, et après il est parti chez Jolie. C'est comme ça que Jolie contacte le monsieur. Il dit, non, toi tu étais parti avec Pamela au Cameroun. Comment tu peux rentrer? Et Pamela, on ne le voit plus. Et le monsieur répond à Jolie, oh non, Pamela, il est parti au Congo. C'est comme ça que Jolie appelle son grand frère au Congo pour lui demander si Pamela est partie au Congo. Son grand frère dit, non, Pamela ne nous a jamais appelé pour venir au Congo.
C'est comme ça Jolie a pris une autre grande sœur pour aller voir le monsieur pour qu'il donne les explications claires. Ok. Parce que c'était un peu flou. C'est comme ça ils ont parti là-bas chez le monsieur hier la nuit. Et le monsieur leur donne une adresse dans un garage. Et quand ils arrivent là-bas, le monsieur dit, oh, chez moi, c'est ici. Jolie dit, non, 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 on ne peut pas parler de ces choses ici au garage. Amène-nous à la maison. Là où il y a l'enfant de Pamela. C'est comme ça, le monsieur, tellement la pression était énorme, allez, il a cédé, il est monté avec eux à la maison. Et à la maison de Pamela, ils ont trouvé maintenant la femme camerounaise avec un enfant de 6 mois, avec l'enfant de Pamela. Wow. Maintenant, on demande au monsieur, mais qu'est-ce qui se passe? Allez, comme la tension était déjà énorme, ils ont commencé à se disputer. Maintenant, la femme camerounaise, elle appelle la police, et Jolie aussi, elle appelle la police. En attendant la police qu'il arrive, la police n'a pas arrivé tout de suite, et ils sont descendus en bas. Et quand ils sont descendus en bas, c'est monsieur maintenant qui dit à Jolie, oh non, Pamela était venue au Cameroun, je l'ai reçu à l'aéroport, il avait des bagages, il y avait un bagage qu'un copain, je ne sais pas qui l'avait donné à quelqu'un là-bas, et le bagage était perdu. Maintenant, il y a quelqu'un qui a appelé Pamela au téléphone, et Pamela, il a dit au monsieur, au moins, et toi, c'est fini. Et Pamela a pris les taxis, elle est partie. Jolie, il a dit, non, c'est pas possible. Pamela ne connaît pas le Cameroun, ne connaît personne là-bas. Il va prendre les taxis pour aller où? Ben, c'est comme ça, comme l'histoire est floue, on a contacté la police. Et la police, il est venu, la police, il dit, c'est un peu compliqué, mais il doit faire les enquêtes. Et la police a lancé un avis de recherche dans tous les aéroports. S'ils trouvent quelqu'un avec les papiers là, tout ça. Mais nous, on attend la police. Je ne sais pas si on va faire quoi pour le moment. On est tous bloqués. Bon, moi de mon côté, je dirais seulement que la communauté appelle encore la police. Vous comprenez? Que chacun de nous appelle la police de son côté pour signaler. Vous comprenez, non? Quand il s'agit de nous, c'est un peu compliqué. Alors, comme à Cassérien, ceux qui bottaient les midons. Moi, je dirais de mon côté, toi qui vis en Europe, tu connais 911, s'il vous plaît, appelle la police de ton côté. Voilà. Bande konanga boyoka explication très bien na français. J'espère que vous comprenez. Ba maman nga boyoka français tenga mona sina limbole bino na lingala. Alors bande konanga likambo ekomi awa. Nzotango mobali wana bakubande kutango ndeko na ya mwasi na kam de ba cousine ba ke ko menacer amemaki bango na garage moko boye ba solo bango ba bité. Mais ma biso nanda kwa Jolie la fille ya Pamela parce que toi tu as la clé de l'amda kwa Pamela toke ko solo la kuna oyebisa biso Pamela koma ndenge nini komi ndenge nini na kisasa bazomona yete aza wapi ame alingai nan komima bango kuna te alba ko bananda ka Pamela bakekuta leki ya mobali na yazalaki wana mwasi na ya camerounaise akotie déjà nanda kwa Pamela nzambe na akamwe. Donc, babomi ou bien zandeni? Babomi Pamela ou bien zanini nazo comprendre comment moi si alingaka Pamela te bayoka nakate yango kutu mutesala kike boza na moi problème soki inane boloba na te papa Wilfred kaka moi si wana lelo akezana ndako kwa Pamela yo yebi ke Pamela ke kisasa oyebi jour Pamela ko zonga te olobi ke bokabona ki na ye na kanda siko yebi boiloba bino moko bandeko batie Pamela wapi parce que Pamela ko yape afungoli ndako na ya kuti mwasi wana Pamela bungi babomi Pamela na Cameroun mobali wana sala ki plana mwasi na ya mona ki Pamela c'était elle était de trop yangwana bandeko nanga ko makambo ngana sala na conseil yango muto asala te nga mobali to kabwana na zongela ye mais na zwa chance. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais ce n'est pas aussi facile. Makamsu balobate. Bisous à Wifi. Je l'aime beaucoup. Mais ce qui est kabwana mobile, yaya kozonga kate. Kozonga na yote.
Yango eloko nini yango Cameroun yango magoda ngo betaka ya ndenge nini o Kongola ko beto te ndeko soko ye na poto okuta ina mobali ya Congolais te bima na mwana mboka yaya bima na Belge pona soki bon Belge ko boma ya bomelo ka na Belgique soki pe Kongola ko boma bomo na Congo Kinshasa kunda totala ye biso ba Kongo na biso ba kokala ba ko boma batu te basala na ba makambo boye te ezaka ba makambo ekomi bakuluna passe koti na Congo mais nzamba apesa biso ba tozala biso ba Peru to banga na biso makila poso bato bele baninga Congolais penza ninga komona makila mbe tozala bato mayele bele basala ka baza ba médecin mais tala ka bien soto kimaka nga na osapa bakoko te bato fina banye toza bato moko ya kobanga banga biloko ya bana bankele mais bandeko na ngai boli bandeko na mino ba Congolais te ko diaboliser bango mibala pelechik baninga kosala te siko yo kezo mobali asalaka tala place ake ko mema yo bungi na ndaku na yo amemi mwasi wana na mwana bongo batiki ndaku na bango poani donc mwasi wana zwi mwana Pamela ye muto ayebi kazo mona Pamela te aye Pamela za na bébé olia kene nan koluka assistance sociale akena na ba police kena mwana mwasi nanga kende boy azonga na ye banda le 5 abenga na ye police te eleki na rope 10 jours c'était quand ce qui hier nde makambo nyoso ebimi mo epeli moto. Moi c'est que je demande à la communauté ndeko moi c'est babande ko swana police ayaki police akoko yale mso ko calmer bino ba tension mais ko porter plainte ezelo mususu. Il faut pas porter plainte. Il faut pas qu'il n'y ait pas d'assistance sociale. Kuna na Charles Leroy. Boyebi babala na e, boluka assistance sociale, boluba ke moi na za insécurité. Papa wana za assassin. Maman na e déjà amemie na Cameroun to aza porté disparu. Akoyi kozala na mwana na ndaku te. Baya kozwa mwana wana ko boko na maboko ba Camerounais te. Bandeko nanga bokechu nazolo bana yo bandeko bokatela bokechu tangu yangoyo obundela kamboka bundela lelo ekwei na kati ya mboka na yo to mona yo na commander eso balobi d'abord la charité bien ordonnée commence par soi-même ekwei na lubino liotala na bato badidi na mai na Congo bandela biso to mona ndenge bo sovaka mwana moko boye na kala bo sovaka église bo panzaka ngo bo sauver bo lukela biso Camerounais nos opération Mbata. Puis c'est pas normal. Yaya bozala mayele. Kokene na mboka ya oyebite. Oh parce que na bali Nigérien na kende kokende zoba te yaya. Solo la yeba na nous place yo zokende. Zona nous ba contact yo to comme ba Facebook. Lukata ba Congolais bo baza kuna zwana nous moi contact. Biloko fouete ya kabiso bino bobala bikolo na kepa na mboka mbali nanga Guinée na kepa nanga boy même ngande na za boy soto zongi na wifi otoke na kibefu na batetela fona benga nan na téléphone batetela o ngana yebi wana moyo o chikala na yoki nan encore bango baliaka batwe ba tete la musu balia kabatu ba kachu ba ko lenga dema sikuti no ki pete ngani mno meme na manyanga biso na manyanga na mema eme ngala ba tete la fona benga penza ba tete la na bengi boyete ka bongo na kenda te o makdo biloko tanto yaka na ngoko ete ya kabiso mama yo mtu mwana no aka mikolo ayela yo Guinée na ndako ayela yo Camerounaise te pauvre friki oto ya mitema mabe mwana so alinga ba l'étranger azwane mundele oya kofinga ngo fingi soki mundele azate Angolais Kinshasa na moi Congo Brazzaville na pesaka moi confiance nyoso etikali n'acceptez pas na mboka na bango wusu kokete na Angola kuna to tonda ba Congolais na Congo Brazzaville to zakale belé na bamboka msu keba yaya surtout ba mibali wana keba
pesa ndeko na yo congolais Congo na biso eza na pasi mukanda oli ko pesa ete o peuvent ko pesa camerounais botala ndeko abungi ya bo partager wana bozoka ezali mutu oto na cheli bino ezali mutu avandaka na ye mutu otangwa yaki akomaka epa na bango na ndenga ke ko vande pa cousine na ye na ndenga ke ndeki kosuka na bakana bango ye mutabeti lisolo toyo kasiko ndeko na Kishasa ndeko na mobali na Kisasa kuna toyo kapeye toyo kana oyo moi cité parce que on a maboko ya mwana mobali c'est ça ya mwana mobali na ndenge ba expliquer que forme mobali ezali mobali wana selon lui ndenge ko mobali mwana na balok abi papa na mwana expliquer avec Koli na Boutou et pas à type moi na balok ça da boyer il a compris que c'est lui le messie et le monsieur lui-même nous a confirmé il y a dans une déconnexion à l'aéroport mais siko wana ya la fille na yo zwaki Koli yebisa biso moi si alala ki est-ce que banola la na moi si hôtel moko to mobali azolala na famille na ye moi si azolala bisika musu mobali azolala bisika musu après si réponse t après on peut sa valise avec sa famille là kenda ki avec makabuna rosala ke na yenga na yibiti je pas compris donc après si réponse t sur banola la bisika moko na ke mabe tenata mume kwenda mabe makasi tocha numéro 1 o eza numéro 2 Azana 60 abonnés après toche wana suka to sisi émission tala bande kwa Canada nde balamukaki boke na préfecture ouais allô oui c'est Atoya le yaya na ye moi je suis le frère aîné de Pamela et frère aîné na ye na Congo ok le frère aîné de Pamela papeza yo oui ezangai mais c'est au Atoya expédition la famille bon tapoter la famille pour bon panza bon partager live ok bon partager l'émission ce qui se passe donc yambi ya propre ya mutu oya bungi d'accord porter disparu na Cameroun bien sûr c'est le monde la voiture et la ndanga demander d'asile je suis de la famille c'est depuis les premiers pour que la Pamela téléphone et les carasous téléphone et les carasous tout le monde a limité nous au Congo peut-être téléphone moi la boum ici peut-être à 8 ans on sommes à téléphone donc comme samedi nous sommes les 12 hier c'était les 11 les 10 il y a une fille congolaise qui m'appelle Fiwana Tokola place mona yaya na yi ngam na tia en contact na Pamela na tia en contact na Pamela il y a 3 ans passés ne fiera benga yaya Pamela azomona na te azana Pamela mais moi j'appelle Pamela dans d'autres variétés oh non Pamela qui est dans Cameroun il y a un taximan congolais d'Amema qui a aidé na check-in Pamela Bimisa Kimbo et Bélé na distributeur pour qu'il n'ango Pamela parle avec quelqu'un qui était au Cameroun. Les taximens congolais, les qui a mobile na yo ababota na yemwana. Bando katana connexion ezaki moi mobulu bino mobomo na peso pesa. Alors Pamela a voyagé le 31 Ego banango bande kunanga bo partager. Donc il mobile azongi les 5. Biso pe to yebiti. Bango pe ba yebiti. Maintenant tant que comme bongo na yebisi benga mo avec mobile a fait information non Pamela. Mobile a dit oui Pamela avait voyagé pour Douala. Mais après Douala il devait partir au Congo. Sa maman est malade. Il y a benga ma maman n'est pas malade. D'ailleurs ma maman azana Kinshasa té. Aza pe malade té. Il y a personne qui est malade dans la famille. Famille, et puis j'ai appelé directement ma sœur Jolie au hasard à Luxembourg. Voilà ce qui se passe. Jolie a contacté Moubal. Moubal a fait ses adresses, il y a garage. Mais non, je lui ai dit non, moi je vais te voir. Oh non, moi j'ai fini le boulot vers 22h. Alors lui non, même dormir devant ta maison, je vais dormir, je vais te voir. Parce que je vais savoir ma sœur est où.
Et puis après Bon, ça, il y a un qui est fait Moussala, je l'ai enlevé, il y a un salon à Barabara qui fait que Makasi. à cause que ça attend aussi bango finalement même bango nanda. A même bango nanda ku ndaku azana mois 6 mois ya camerounaise, azana mois na 6 mois. Papa Tiko la baboye après avoir qu'on mukanda ndeko la biso nzambe apa bali voilà. A vu Moussa Kamala na mois na 6 mois. Alors, hier à ABC Bango que Pamela devait partir au Congo, tout consomme à ABC à Kedaki Douala. À Kedaki Douala, oui, le monsieur dit non, non, moi-même là je vais du Cameroun il y a 3-4 jours. Alors, il y a 3-4 jours tu veux du Cameroun. C'est toi qui es allé contacter les taximens au déconnant de Pamela pour demander si les taximens, comme il est congolais, connaissaient la famille de Pamela, parce que depuis que Pamela Kenda, Ozana, connexion a été. Mais toi tu viens du Cameroun il y a 3-4 jours. Et il nous a dit même que Yenda Yambaki Pamela à l'aéroport. Donc, lui, il est parti avant Pamela, c'est-à-dire 1 ou 2 jours avant Pamela. Et les billets qui a eu acheté, il y a un de qu'on a mis sur billet. Billet à son qui est allé simple sans retour. Na Rwandais. Papa, papa, c'est là que tu as une question. Neni yo yebi que billet ou à son qui est allé simple sans retour. Tous un billet, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Pamela ne nous avait pas informé. Mais Pamela avant voyager place à Sambelaka, avant la fille camerounaise Bayebani. A Yebisi Fiona que je pars voir ma belle famille juste pour 4 jours. Ne Fiwana a segui Pamela soit Pamela ko aider comme me les coller dans la famille na yi. Fiwana sali valise na ordinateur. Nde akangi billet à Pamela photo pour atteindre là-bas ba elle Pamela beaucoup. Et numéro à Fiwana taper si biso mobali. Biso de battre Pamela na camarade moko camerounaise. Makila makasi Pamela camarade na ye parce que camarade na pesa qui ko limo ko fait comment na mboka boto na camarade là. Et pour Pamela depuis na yamaka na aéroport na tika ke hôtel na yebi situation na HST. N'est-ce contacter fille. Fille a tindre biso billet. Fille a lobby colis a tindaki. Les ala qui valise na ordinateur. Ordinateur les qui a mobile wana wa azolaki Pamela taxi. Akenda ikozongisa yango pa fille alobi Pamela avait assez de kilos wana ikolekate azongisi mais valise ekomaki pa ba parents na ye otuni fille na komisi valise pa ba parents non papa na ngazi valise na balabala pa ya mobali ya Pamela papa tu Pamela la fille là normalement fallait na mona ye parce que j'ai perdu ma soeur je m'excuse merci parce que Pamela, papa n'a tout nié. Papa. A tout nié. Mais mon frère, il y a une valise là parce que à la camarade à moi, on a fait tout le monde. Alors, non, elle est partout au Congo. Le même jour, la nuit. Elle est partout au Congo. Comment elle est partie? Elle est partout au Congo. Elle était pressée à tirer une valise na pesa. Alors, jusqu'à prendre 9 filles à Bani pour sa vision valise et comment qui? Bota la bia kenda ki yango. Toujours continuer mission bandeko ezo kata na mike bo comprendre eza connexion ndenge na zwaki mission na TikTok bandeko ezali pasi na mawa eza vraiment pasi donc ndeko mobali wana azwi na e valise et pas ya Pamela naza si soka bomaki na hotel soka kangeli mwana batu na hotel bandeko eza pasi. Et puis si mawana pasi bandeko nanga bo partager mission bo liker. Et ce qui a été l'aime songa na olo. Ah et ce qui a on a continué. Moi cité parce que on a maboko ya mwana mobali, c'est ça. Ya mwana mobali. Na ndenge ba expliquer que forme mobali ezali mobali wana selon lui. Ndenge ko mobali mwana na balox. Abi papa na mwana expliquer avec Koli na butu. Et pas type moi il a compris que c'est lui le monsieur. Et le monsieur lui-même nous a confirmé, il y a une voiture de connexion à l'aéroport. Mais Siko, est-ce que vous tout dit monsieur, ok, yo zwa ki koli, yebisa biso, moi si alala ki est-ce que ba non la moi si hôtel mon quand mobile azola la famille na ye, moi si azola la bisika musu mobile azola la bisika musu. Après si réponse T. Après on peut sa valide na bisika famille là kenda ki avec makabuna rosala ke na yenga na yibiti. Eh Pamela yebi Cameroun Nathan va comme Cameroun, lui il était avant, il est allé prendre
Pamela na aéroport. Après, Pamela dit que nala pressé notre course nanga a aidé na valise à Ketika. Après, Pamela que ba course na ye, n'y pas une valise à Ketika après azongi na ye. Donc après on a kali ko mona na lisute, muto ana semi moko kota mwana moko, kovanda kanda moko. Mutu amtata ndako na ye, mais petit frère na ye avant na ndako a petit sœur. Ngane na don ye ako saka Pamela non moi to na place moya te moi to pour football na nanu alors que kuna zwaki mwasi moko azana mwana 6 mois baboti mwana 6 mois mais avec donc si je comprends bien na ndako ya Pamela qui n'est pas au kilo bah atika seme atika leki na ye seme ki oui hier soir avant à côté mususu mena mwasi ya munoko mboka na bango aboti si Pamela mwana liboso apesi mukanda ouais Pamela bande ko partager bon na Pamela ye wana bon bazala ki pe na foyer moko Pamela to chai mo avant bon na Pamela OK Pamela na zo OK tiko ye na bula abe bisa bon na Pamela ke dai Congo ko na nenga mukanda Pamela biso beto yebisi ye Pamela ana droit okoma Congo te na billet somba ki eza billet ya Douala il faut la Congo uti wapi na mukanda bangunda asali effort a longola Pamela na territoire Rwanda. D'accord donc Olobi boyebi ki allô di ba ya éviter que Pamela ndenga boka ngunda na compte mboka na biso ako okende Congo te et puis osombele billet ya aller simple osombeli ya kozonga te non ya kozonga ko beta bambata ko sobele mai na futu ko betie bambata na munoko wana. Donc jusqu'à présent papa avant d'y avoir réponse d'abino souté donc Pamela azakta azomona na te banda le donc Pamela jour à souka solo li na net ya sona petite sœur à landi Pamela les 30 à ABC faut-il na nga babandi du tout comme ça petit abi OK na otimi la yo to komi pa petite sœur à l'autre les mêmes les 30 pour comme les 31 abenga les 31 juillet abenga les 1er juillet ti le lo zo kaiti ayebi so ya Pamela téléphone na meki pe na yo ko mona mutu muso abenga Congolais abenga ke no Pamela so mona na te nzambe na ngai communauté telema okata ba live oyo otia na ba page na bino okende na page na nga na sali video otia esili on a évité ce beaucoup de joli parce que joli ndé aza sur le terrain et ya kitio be azali kaka moi c'est ma ouais parce que mon demander asile contre le pays na ye akendaka na mboka na ye te donc oloki ezalaki connexion Pamela kei pa mama aza maladi na mala na bango baliaka londole ye moko ayebi place mwana na biso ya congolaise azali ye moko kanda ye mais siko est-ce que bandeko oyo ya poto basignale police kotuna mpe baprofete bamonaka na bango oui est-ce que bosignale mbila obenga mpe baprofete bazali na bango ya bakoyebisa bino aza wapi erango oyo ngana kobengela bino déjà na mbila sa yaya bota ya famille osignale ti Pamela alimwe atikali koyeba te ke mobali na ye aza na mwasi na zembe ayebi Pamela tikali aza mwana sima Pamela ye tango azwaki mwasi baswanaki na Pamela mwasi oyo akomaki koswanisa Pamela Pamela yebi Pamela baka mwasi bosoba na biso kande tozala biso nde toko découvrir yaya Johnny tati ake ko découvrir kaza na mwasi na mwana simo mais aza na fille camerounaise mo aza ko menacer Pamela fille yango nde ye wana azaki ndoka nde bazaki ndako congolaise oyo penza makama magoda oyo penza etali bino magoda boya na life together
Yaya soutenir to soutenir ye bandeko bandeko na Belgique botelema. Oui, Yaya. Bandeko na Belgique botelema bokechue commandé solo sako botelema communauté bo publier photo bo kende bo solo na ba assistance sociale to comme na souk émission to ta TikTok na na ko publier pe siko ba photo na ye ba photo na ye na maloba da ko ba tout comme ça a tout ça na Facebook pe na ko publier non parce que ngai je suis pas aux réseaux sociaux la première fois na pour la TikTok. Voilà bandeko na ngai sango na ye libino yangwana ndeko na biso Pamela vraiment botala ye photo kitoko onga na kolakisa bino na zana ngote pona bomona ye penza po pembeni zate na aka na oyo botala ye onyoso ayebi ye so pe bomoni na Facebook na ye Pamela soki oko na zasi bomoni ba photo kitoko botindeli ngai bandeko to soutenir mikolo nyonso to bandolakisa photo na ye to banda kolobela yango bandeko na ngai j'espère que na pie bino ba conseil ebele soki oye na mboka mupaya bandeko na nga soko za ovandi na Cameroun obali Camerounais kuna na mboka na bango c'est pas un problème mais kokoma te na Cameroun oke bala Guinéen kokoma na Cameroun te ko bala Togolais mboko zali bina likolo na bango oye awa na Angleterre awa soko bali Congolais te bala anglais exacto oye ko bali la biso soki ba bikolo nini non surtout bato ba biso so toyena biso ko luka awa malamu bala tande ko no Congolais bol batali ngala boyo luka mais yo ko luka mutu mo na Cameroun awo luka bango kutu lokoso mbongo ba Nigeria lokoso mbongo yo lisuso yesuso yo pozo luka na yo surtout bango bazalaka na basi mboka na bango ndenge mo pe biso na ba Congolais pe balingaka biso makasi balingaka biso makasi ba mibali na biso atomo na ke yo abalaka mundele suka ka mona bakimi na bango biso pe basata obala mundele mo azo tricher sous pas Congolais donc to linga mibali na biso to linga na biso to tika ba semblant et puis to tika kozora bandeko na biso mibali to tika bango kake baza mibali mabe baza boye ba omona mutu muso ko benga yo mama la danoise ngala vani na Angleterre mais na lingi ngama mobali na Angleterre te mibali Angleterre bakabaka te mibali Angleterre boye ngana yebise sikoyo bato ya France mibali ya France ba français bato ya Belgique sikoyo bo bala te hein vous allez rester comme ça tala ba biloko boye maweli sate na mboka bato ndeko na biso abimaki atiki mwana 2 ans et demi mais pona ngai eza makambo eza spirituel ndeko mobali wana salele kisikala tinenga bandako benda e parce que muto pe aza na conscience akotika mwana na 2 ans et demi te pas mwana mobali et pas leki ya mobali na ya mwana mobali amimaso bataxe ake tika ka na classe soki na crèche azuye mais ça c'est quoi? Ça, c'est pas normal. Est-ce que Pamela Zaki na 5 sens? Moutou na ye pende ça la bien. Photo mitou na est-ce que bande ko bela maladie moutou pour nga comprendre en côté. Est-ce que Pamela Zaki penda digne aux la maman parce que toi azalaki na mona na kati ndako cela veut dire que azalaki digne ya aux la maman moutou ne Zaki normal. Mais eza ba esprit mute benda ki na Cameroun. Ba zuye ba limwisiye. Nzambe ka sunga famille botia la prière, beaucoup tapé banzela ba prophétie, ba prophète. Moi j'ai dit ça haute voix parce que ba prophète ba monaka. Même na Bible ba tuanda ke benga ba prophète. Ce que même écoute bungi même ntaba. Ba ke pas prophète Samuel. Ba kei ba lobi même abungi. Ma Samuel esi bango te même na bino si amona na ki me ngana zo mona na kati na yo okozala roi. Voilà. Alors si ko mwana mama bongwa bunga bofanda ka boloba loba te police asala musala na e ba pasteur pe basala musala na bango biso pe to sala musala na biso média like partager cette émission donc kotika ko partager pour na ko soutenir Pamela soko lingi Pamela monana tu vas aimer cette émission ne viens même pas insulter ne viens même pas m'insulter aussi mais toi viens seulement liker aimer l'émission parce que tu soutiens Pamela.
Pamela doit se faut monana, faut to yeba, so kazana bomo, so ka kufi, faut monana, faut justice ça la mana Camerounais wana. Et puis ceux qui ka ba bomi Pamela, Camerounais ni choisi na Congo, opération Tumba na Piné. Assez c'est assez, oui, j'assume ce que je dis. Maintenant je commence à me fâcher. Bah étranger bah osakana ba Congolais trop. OK, Alexandra. Bon, Alexandra la loba n'a milité parce qu'elle n'est pas congolaise, hein. Mais quand même, babomi et kaboy akei. Congolaise, moussoua outo koufa awa na Italie. Soyez pas miboua qui n'a maille. On ne comprend pas, hein. C'est ça, fin de l'année. Prions que Dieu nous protège. Que Dieu protège nos familles. En tout cas, tout esprit de mort, des maladies, ceux qui des morts subites, des maladies, tout ça, retour à l'expéditeur au nom de Jésus. Allez, bisous à tout le monde. Bisous. Voilà, je vous love, hein. Mimi Ciel, bisous à toi. Maman Mili Mwanza, Mikole Bele ma belle, bisous à toi. Ya Marie, Moteki bijou, bisous à toi.